bana Congo, bana Afrika, bana mokili ya Kinshasa, pe ba province nyonso ya Congo central, pe ba province nyonso 26 province ya Congo. Ngai na yepai na bino kopesa message ya SOS. En tant que chef suprême ya Bangunza, président général et chef de confession religieuse ya mboka na biso ya Mangomba ya ba autochtone, ya ba traditionnel ya Bangunza, ya ba mpe Vianlongo ya banzela Congo, na ye na nzela etando mokie pona pesa message oyo ya bandeko na biso ba uti ko dinda na ba mai. Toye bolanda kingai mingi ne stade de martyr na losambo na salaki. En tant que chef spirituel, garant ya spiritualité africain pe congolais, na eko senga na bino na bolingo bokoko na biso ezalaki banda bokoko na biso. Bokoko na biso na mokanda ya keluke lobi moto akoki kolela te. Oyo azali na pasi mpesa elipa be kuanga ya kolia. Yango na ye en tant que chef suprême ya kobeta mbela na bande kwa Bangunza, na bande kwa ba autochtone, na bande kwa ba traditionnel, na bande ko nyonso mpe Vianlongo, na bande ko nyonso nzela Congo, na eko senga na bino lisalisi nzela pe na nkombo na ngai me esili kofungwa mapona bandeko bazwaka likama ya mai tisiko bazali kolela. Yo moto mwana Congo ozali na kopo, ozali na lutu, ozali na biskuit, ozali na saki ya loso, ozali na nguba, ozali na eloko nyonso elamba ya kolata, sapato ya kala obia ya sika. Tokanisa bandeko basili kodinda na mai. Esika ezali moko ebongisamaki mpoto kende kopesa biloko wana na Fondation Malua oyo ezwami na commune ya Limete pembeni ya Hotel de Funa. Fondation Malua ezali wana ebongisami pona koyamba biloko wana nyonso. Na sengi na bino tozala na bolingo ya bakoko na biso ndenge ezalaka. Bakoko na biso bazalaki bomoko bakabwanaka na tango na mpasi pe na bisengo bakabwanaki mpasi. Na bisengo bakabolaki bisengo. Na ngonga o bandeko na biso pasi mingi bazalaki kolala na kati na ebale. Misusu bana bakufi, ba famille kufi mpasi. Na molimo tozali kosenga ya bokoko na biso ya kimia. Kata mokweli akitisa mai. Mena ngolu pe na bomoto, na bonzoto pe elia tosengi na bino. Na bosolo ya tata mpungu tulendo, na kombo ya nzambe ya bakoko na biso, ya mfumu Kimbangu, ya Kimpa Vita, ya tata Onda, ya Mpadi, ya Mputu Mpanzu, ya Ntwalanis, ya Koko Mpumba, ya Baebanso, Masu Andre, bamona ki pasitina na bosomi. Bosangisa biloko na bino oyo koki na yango na niveau nyonso. Tokende kotika na Fondation Malua oyo evandi esike bongisami pona koyamba nyonso. Na ngonge kokoka biloko wana nyonso tokokita. Esika bandeko bazali na pasi o badindi na mai tokopesa ya bango. Na sengi kobanda na gouvernement congolais, Union africaine, mokili mobimba ba africain, bomoko e bolingo ba Afrique, na bo bazali na mikili na poto ba africain, na o bazali na mokili ya Europe, ya Amerique, ya Asie, ya Océanie. Totinda biloko to koki poto salisa famille ya bandeko na biso oyo badindi na mai na likama ezwi bango. Yango na kombo ya tata mokeli Nzambe ya mpungu tulendo apambola bino, abakisela bino. Nzambe ya bakoko na biso apesa kimia na mokili ya Congo mpe na Afrika mpe na bandeko nyonso bakweli likima. Likama na kombo ya Nzambe ya mpungu tulendo tolobi ingeta ingeta ingeta. Info Live plus 243 810 399 552.